Ereka. Ah, Talaga Ereka. Te, sali, oh, ne faut travailler pas. Oh là là. Bon, là là. Et tu as bon moto. Tout ça, ça débande. Pour la musique. Merci beaucoup bandeko wana tozomona libanga o bisika o babande ko buka avant ba kota na kati ndako donc ba buki nde bazwi libanga ba déposer le quoi ba kokai ko buka kuna fena te ba buki mo ba trou eza nde bozomona ba trou o ya mike o eza ba place o bande ko forcer po ba kota na ndako ti mote bandeko nyoso tu o bosepena na chance nza simo sale kinta banagula fia mama fia catalogue en tout cas na pesibino e bela ba mbote bisika nyoso tu bozwami merci na la patrona dada international saka mbongo jamais eliama na mukolo moko. En tout cas, merci moyena dédicacé bino et belé vraiment ezate botaka ba souci tozanango tozwa mibongo na monga fula tozap na ndaku bisika oyo Sunda Basse avandi bisika oyo avandaka place oyo alalaka na famille na ena mwasi na bana tozwa mibongo na kati ya famille na ele loto eko kutaka ba criminel ba kotela ki na kati ya ndaku ba beti masasi ba chube ba mbeli akufi na minute tozolo ba azana morka nde tozana moko oyo orchestre na ye chef ya orchestre nde akotalisa biso ndenge nini bande ko vivre pe ndenge ni liwe ya kinde à part kolongwa pa na yeto kotambusa pe mikona bandeko ba membre famille baza mo sazali pe tozo ba preuve bisika oyo makila na ye elali bisika oyo ba boma ki ba betele masasi mbote papa mbote merci mille pour la parole maman vraiment émotion za makasi ngana fai na parler d'abord na banda lobby na zaki na mo continent leader Sunda Basse au tiga biso to sali programme pour tous na studio ayembi makasi normalement ndenge to sali programme ngane avant que les répétitions le 24 oyo fallait abimisa chanson ya sans rature comme ça le 31 décembre ndé fallait abimisa libérer chanson o abeta na BCBG boyebi wana alors vraiment to sali programme na to sali ba programme ngana na moi awa na tiki écoute nanda ko ngana ke répétition pour attaquer chef na ngami ko za libosa ba lekine surtout na ke répétition na ndenge pa ya ko rejoindre biso ndenge to za ambiance to répéter na président na to répéter ndenge singa ko kutu lobi drumer azala kité yemoko attaque azala polyvalent a betina drum na répétition pour kutu ya koyemba kutu boyo katongo disque ke bima malgré yemoko mo konza souté na ebité soki to sa ndenge nini a beti drum tito kaboli repesili depuis ba ministère transport nga pe na ito la ka bata suka to tiki ko loka ba programme ngana ye allez na libérer président ngana zu ponga za na mbinza abo chef yoko za musika kende potala mvule zo beta kende pona ba sécurité na longwe na zu transport na ke à ma grande surprise na tongo na lamuki na ki téléphone eleli ba obenga nga chef mukonza zate ba côté le leader vraiment nazana be monsieur makasi Sunda Basse a travaillé fort na musique congolaise oyo alors a tiki pe côté parce que boyebi na BCBG pour ça la ye o biso to ko sala penaye mais mukileza ya bato balingaka batuti Sunda Basse to côté studio d'abord to te gobeta sortie officielle na biso to beteleki na minute o to zaki na studio pe sili to tikali déjà na moi bloka mike normalement fallait lelo to zolo ba lelo lobi na boto ebisinga ya na futi déjà mbongo ya séance moko pona ke sala ba corrige mike ya ndenge na yembeli non fona que ne baksa sous maele moko boy ya da muta maele musique boy bien nano ratati vraiment et ça passe na zolo ba na passe vraiment leader accueilli. Alors, na monde na kolobate tala mokuma to tikena ngo orchestre mobimba oyo na ebité mutako kosunga orchestre oyo na ebité na kosunga bana na ye bo atoyo ko sunga bongo lobi quand même to ya kosunga vraiment oya sali leader na biso boy Sunda Basse azaka rankinité Sunda Basse azaka mutanzela nzelate aza toujours amoureux ya musique ayebi eloko musuta par musique donc lobi na ngo yemoko nga à part musique na yebi atako teka nini moko boyete donc na oleka na musique ngo yango to sali na studio fala biseloko na
ye ayembi chanson moko kitoko sa rature o bonga boyoka et pe boyoka et pe beta to beta on fait beta parce que zali chanson o ayembi ya suka ya carrière à vie na ye ba projet zalaki belé o Sunda za ba contrat belé et c'est là qui abimisa disque oyo po ba producteur mususu ba pesa makambo to banda ba concert par ci par là vraiment maman naza vraiment étonné ya ko loba likam oyo leader o tanzaki na lobby leader ya bana belé orchestre munene. Donc vraiment boyebi ba œuvre na ye ba libérer ba boulou ba amour sans tâche boyebi arataka jamais. Alors oya beti moko na studio amour sans tâche en tout cas linga ko ratété pe boyoka yango eza mawa mingi leader atiki biso na pasi atiki famille na pasi atiki orchestre na pasi nga zali chef d'orchestre mais mukumba ya mutu nga na kokoma ngote parce que yemoko za Sunda Basse akozala mi balete atale na okende ko forcer baleki tout ka nyoso maboka nzambe mais oya sali leader nanga boye nzambe futa makambo yo futa Seigneur makile ya Sunda Basse ekolanda ye on a dit que nous mama yango la merci parce que nous émotionné. Merci beaucoup wana tosoko bakaka na bande comme susu oyo bazaki sur place ba ndeko ya ye to ebi artiste na biso Sunda Basse bande kone baza awa ozambo na bande kona ye o bakoye ko témoigner pe ndenge ni makambo ngo elekaki. Bonjour maman. Bonjour maman. Merci beaucoup betela biso lisolo ya ndenge ba criminel ba kotaki pona ko Boma auto yebi na Kombo ya artiste Sunda Basse lelo azali na biso te na minute oyo azanda ko malili kamango lekaki ndenge niti ba criminel ba yeba koti na ndako basali ba ko sala. Merci maman. On lo ba boye biso pe tozala été toza quelque part eza bato yo babande koyoka ndenge papa banda ko gar mais papa bimaki bien azali na problème mutu te akene répétition à l'équipe biso pe wana to pesa ni mbote aye kozonga vers 22h ba 22h Atindi ne akoti il paraît ezaki na ba menace mo na quartier mais muto comprendre ngo pe azate aye akoti ala linaye après ba 1h je crois ok mouvement libanda bana bayo bake non papa ndeze pas na biso papa l'état bimi bato bakoti déjà na kata lupango bandi o menacer bakangi ba voisin nyoso bazaki tout autour bakangi basinga na bandako de fait que babima libanda te basa l'intervention te papa ndinga bima ina nzete l'état bima awa bato bazali banda bazui mabanga eza wana so botel libanda mabanga na ba vitre ba pandi vitre l'état ya komi awa ba tirer déjà balle moko partir nde bazali banda entre taba fungo la porte. Nde papa ayekozwa balwana tamboli nango akena ngo tina chambre abandi ko benga un garçon là to ebana za pembeni awa kia ya ko intervenir au secours azo ganga ba kotelinga muta ko intervenir azate ba garçon bazaki oh bato bayaki ko menacer awa ba yebisi garçon na soko ye to ko boma yo pe bazolo bango na munoko ke non yo zelo ko kufa tinde basali intermakam na bango si basali sabotage bazui téléphone na ye mutababomi bazui valise maman ndeke ndinga zayi na kata ndako leta bango bakota o mobali mwana mi balé Jean nde sauté maman mire maman ki yake pa ba voisin tambole a beti porte mutako fungola zate tozo bateli kambango eza problème nini. Est-ce que ndenge ba 1 heure ndenge boyebeli na kata quartier déjà boyebeli azana ranking mona mutu moko même na mutu te papa maman aza papa moko bien aza ya na biso aza ndeko na biso aza nyoso pona biso asola na mutu nyoso bien na quartier za la maman za la papa aza donc na habité so tokolo bandeni aza social nani ta ye bien na quartier na solisa ki donc asolisa mutu nyoso bien so po ba yebi so te ke o Sunda Basse o ye bate so kazo leka o ye bate ke Sunda Basse fo muta bouger wana Sunda Basse ko ye ba ete ana problème ya mutu te o nga na yebi alinga makelele te afanda na batu bien aza vraiment gentil aza papa mo malamu tozo bate eloko nini s'est passé kat na osika aza papa abiso to mesana ne lokwa yaya tokoya tokoseka tozane bien ero na tongo sabi maka te 1000 bosa parcelle azo solisa mutu nyoso ba garçon bayaka bazo beta masola musique na bango en tout cas ana problème mutu te to ebite soto lobani batonga ba côté là que bazaki un nombre de combien de personnes arrêtez ba bazaki on dirait 4 soki 5 to e bati ba bazaki pembe ba bima so no kengela do bazo monaka donc moi ba bima pe zate pour bank cercle qui quartier na ndenge moko Boma sko ndenge ba côté lié ba bomi na masasi to ba bomi na mbeli ba betaki na coup de balle moko to ba beti masasi abi masasi kota ki ba tamboli na tina chambre azoga ba meme na hôpital azo benga au secours ba côté lingana na muto ko sauver azate
nde batango bakoti balandele su banchaîner tina kati ya ndako nde bachubi biloko donc ti avant kufa sali no 45 minutes mutu akosauve aza te babengi nde bakelukaluka mutuka nde bazwi bakene na moga mokolo azaki deja ya okufa. Merci beaucoup. Okoki oloba nini ya mutu ya na bakonzi ya mboka ndenge bacriminel bazokontinue kosala mabe na kati ya mboka kokotela bato na bandako boma nini ya mutu yo okoki oloba? Oloba nini? Justice ezaka epa nzambe asala justice na ye nzambe asala justice na eloko oloba eza te. Merci beaucoup. Sikoyo na kati ya chambre na ye likolo mbetu bisika o wapi oyo alalaki naza sirke ya bomona makila likolo mbetu ndenge abundanaki na kokufa. Donc vers 1h nde bakutelaki Sunda Basse na kati ya ndako assassiné ye. En tout cas eza bien te bandeko o bozo sala boye criminel nyonso mutu nyonso o yebi keno aza criminel pona nini tina ba niveau boye atoza na kati ya chambre na ye ndenge bapanzaki biloko ba valise donc bakumbi valise bakenango bakumbi ba passeport bakumbi mbongo nyonso tout oya ye azaki na wakena ba bakenango to bima su libanda to lexa bino place o babandaki kobuka avant bafongola porte bakota babete masasi pe bachube bambeli bachubie dimbeli likola tolo ti na espace à 45 minutes nde ya kokufa nde tozo continuer kana bandeko na biso nde ba expliquer biso kaka ndenge makambo ngo elekelaki toza bongo na semeki na ye azandenga ko expliquer biso ndenge nini bango Sunda Basse ko benga mobile nenoko donc aza mwasa noko ndenge sikoye ko expliquer biso insécurité o bango bazana ngwa. Bonjour mama. Bonjour. Likamuni ekole libino a ko biso beto za kitenga auti commune ngenge ba informer mobile nanga la ba 4h Sunda Basse akufi donc mobile nanga za ki mentionné akoye na ye ko tombolenga na binini o ba binga Sunda Basse akufi siko mboka ngo eza insécurité te ba ko ba biso lokola ba soso pona nini asali nini eloko nini ya bango ya swaki fallait bazota ba mbongo batika ye za nini vraiment en plus ba kena fenêtre chambre na comme si loko ba yebeke chambre na ye eza na muto ya yaka awa yango mta pesa kinzela na po jamais muto ko yeba ndako kwa mutu vraiment o bango basali banyataka mabele te batambola ka likolo justice nzambe ezali nzambe moka yebi za témoin batiki famille na mawana pasi pona nini boye vraiment bana bazana na miki en plus batiki na mwasi na pona nini boye vraiment souci boye pona nini vraiment. Merci mama sko awa pembeni bisika bango baza awa nini souci atu bien si atezate bazana ngote ipare bazana ngote. Merci beaucoup wana tozana papa na biso lisusu mpandi ndako pesa biso témoignage ndenge leka. Bonjour papa. Bonjour ndeko journaliste. Kombo nani? Archil. Papa Archil to kokuta a bino batebele botondeli nini? Awa toza pona président biso Sunda Basse. Ba otuko Boma na journal le 7 na 1h événement isalami. Awa toza na Zamba Telecom na Monga Fula. Toza na ba généraux, toza na ba colonel, toza na société ya munena awa. Mais ni intervention moko isalami awa ezate. Toza na kati insécurité awa na Monga Fula na Zamba Telecom. Côté ya Beliar place Make Bimaka. Et bani kisasa mobimba. Na minute nto lo abo insécurité eza makasi ya makasi koleka. Babomi Sunda Basse ayebeli tous les 24 comme tous les 26 communes. Bayebi Sunda Basse. Événement ça depuis 1h, 3h, ba criminel ba kei. Ni intervention moko ezate. Et l'autre ko senga na l'état na biso. Na minute tozo voter ba député, ba ministre, banane. Toza na souciat pembeni ya na biso awa. Ezate à 100 mètres intervention ezate. Toza na sécurité makasi. Donc tozo tama na sécurité awa na Zamba Telecom. Côté Makoko. Donc eux on lo bayangwana en tout cas toza na passe na mutema. Pour perdre des leaders à Bongo vraiment ils a passé. Sous nande kona biso mwasi wazwa mibongo na kata quartier oyo. Yaya bonjour. Bonjour ma. Kombo nani? Kombo na Nadine. Tokuti bino a botonze bele botondeli nini? Totonde nde to bika oya Sunda Basse. Nazo lobela pona insécurité quartier parce que biso pe to connaîtra ka oyo. Oncle langa ba assassinat ndenge moko kaka oto sama awa et pas Sunda Basse. Ba assassinat oncle langa bout portant intervention et salamate. Et pourtant to ça na ba konja wa to ta pe na ba député belé o ba postuler awa. Bata
wana likambo ya sécurité ya quartier eza quartier mo munene zo loger bato ebele mais sécurité ezate dans ce bakanyo ba bomo facilement biso to da victime wana ba assassinat oncle na ngai na otiku matadi lobi tongo na yoki makambo Sunda Basse eselinga pasi na kanisi mamonde babomela biso noko insécurité makasi et pourtant toza na bakonza wa o bakoyi pe ko sa sécurité bakoyi pe lumière partout de façon que sécurité ezala. Donc c'est un peu ça, merci. OK, merci beaucoup. Vitre bisika oyo bango babuki vitre ba forcer ba fongoli porte na ndenga kati nde ba kotaki na kati ndenge ba kuti papa na biso Sunda Basse ba beti première balle ba ko bakisa deuxième balle kolongwa na biso kolongwa na bango awa nde bakendaki lisusu na sima kuna bisika ya babandi ko buka na fenêtre ya chambre babandi ko buka na fenêtre ya chambre awa babandi ko buka awa ba forcer awa ba ko forcer awa te po babanti vol o elongwa ba ko kitende balongwa ki awa ba ke kuna na porte bongo to tambusa ba ndeko na biso quartier ba o bazara na yepe ba o bazala na tongo nde ba ko talisa biso événement ngo ndenge lekaki na kati ya monga fula na insécurité bango bazana ngo